Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya misala ya président Félix Tshisekedi akobanda kosamba omokolo mwa yambo ya mposo na bofundami ya kopengwisa misolo ya misala ya botongi mpona mikolo nkama ya mokonzi ya mboka. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe epesi ndingisa ete Canal Futur eyeba kolakisa bosambisami bwango na etando eke. Nkoto na nkoto ya bana ya kontina ya Afrika bazali kokoba kokatisa esobe ya Niger pe ya Libye mpona kokende na poto ata coronavirus ezali kongala na mokili. Kolanda Organisation Internationale ya Migration OIM, ba migrant pene na nkoto moko na nkama motoba batiami na quarantaine na nzela na bango ya komeka kokatisa mer Méditerranée na bwato. Batonkama moko na tukuminei na mitano bazwami na COVID-19 na boloko ya ndolo na Kinshasa. Ministre ya bokonongono ya RDC aebisi ete bazali kokoba kosala ba test na bato baboloko kasi mpasi ezali mwa moke pona kotia batanta pe ezali mingi te. Molobeli ya vice-président ya États-Unis Mike Pence azwami na coronavirus ya sika. Bato baike basusu bazwami pe na bokono boye na ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis kati na bango bakengeli ya président Donald Trump. Donald Trump mokonzi ya États-Unis alaki ye moko kosala lisusu test mbala mosusu.